osali signe moko ya kolakisa ke nzambe azozala na yo. En tout cas eloko na ko loba ke nzambe apambola yo, continue kosala bongo na bato nyonso baza na baposa ezaka kolesa biloko ya molimo te musuni pe ozolesa. En tout cas bakisela ya mingi koleka. Pasteur Alpha Lukau, merci mingi mwana nga nzambe apambula yo azongisa ebele na oyo okanisi veve oyo nzambe apambula yo azongisa ebele pambola nzambe abakisele ebele na grâce à sali, ce n'est pas donné à n'importe qui akosala likambo ya sali. Merci beaucoup. Nzamba pambole akende susu liboso vraiment nazoko koloba te po ezolekela ngai ya mingi nzambe azongisela yo ebele mpona kokanisa biso okanisi biso na moma oyo mpenza. En tout cas nzambe akanisela yo balobi abonnez-vous massivement Elengi TV yango nde makambo. Kin Elengi TV Yannick Wenge yonde makambo. Salut fidèles téléspectateurs, à vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur www.kin Elengi TV. Vraiment ndenge to sarabino ndenge na confinement oyo eza koleka ana kat na Afrique du Sud na Djobura na Durban na Cape Town na ba province nyonso oyo ya confinement eza ana kat na Afrique du Sud. Tozo mona peuple congolais azako souffrir makasi. Lelo ndeto yebi mozindo qui est peuple congolais oza na kat na Afrique du Sud awa azako souffrir. Na souffrance wana to moni batu moko te ba église ezebele. Ba église ezebele so to bito ndotanga bino ba kombo ya ba pasteur na ba kombo ya ba église oya minene za katikata mboka oyo. To moni assistance ate a pasteur moko te. A part pasteur Alpha Lukau. Pasteur Alpha Lukau yende a telemi abimisi mosolo na libenga. Pasteur oyo ba congolais balobaka ete azali congolais te. Pasteur oyo bazwaka lokola ki azali zimbabwéen, azali sud-africain. Pasteur Alpha Lukau aza sud-africain te. Pasteur Alpha Lukau aza zimbabwéen te. Azali congolais kinois 100%. Tolobaka biso ba kinois tolobaka mwana ya kin, mwana ya kin. Pasteur Alpha Lukau azali congolais. Na mutema na ye ya bolingo, na mutema na ye oyo azana ngona mwa mukie oyo azwaka. Ezate mbonga mabonza, ezate mbonga ya bandimi na oyo yazwaka na ba faire na musu oyo asalaka. Tozo la kisabino, tozo kende porte par porte. Nenge na staff na ye. Na église na ba délégation église na ye oyo ba kambi. Ba évangéliste, ba diacre, ba kambi église disons. Tozana bango boso mona conteneur mais mutuka munene ngwana eza 3 mutuka 2 baki na baki mususu munene yango wana eza na biloko plein uniquement biloko wana ezali kaka pona kopesa ba congolais tozo pesa yango ba congolais bazo souffrir na mboka oyo pendant confinement oyo ya un mois une semaine oyo gouvernement sud-africain alobi tofana bandaku. Tozola nana bino elongo tozo kende porte na porte ezali te ke ote oboye porte nyoso ba congolais bazali toza wana tozo toke to pesio biloko na compte ya pasteur Alpha Lukau ba pasteur nyoso bolanda exemple ya pasteur Lukau ba pasteur ya ba église bosala bino ka boliaka babonga babonza batu boliaka bamongo batu boliaka boye hein botala pasteur Alpha Lukau botala motema boboto oyo azana ngo oyo batu balobaka za sud-africain te ye wana alakisi ke azali congolais 100%. Bolanda elongo na ngai ndenge tokotambola porte na porte po ete to pesa ba congolais biloko. Bolanda la Kin Elengi TV. Merci.
Le don venant de Pasteur Alpha Lukaou. Eh bien voilà, on attend. Bah, maman va se pointer, bazoa, bah don na bango. Pambola, Zamba Bagisele, Belé, la grâce à Sali, ce n'est pas donné à n'importe qui à cause de la Likamboya à Sali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen, amen ministre, alléluia. Merci vraiment à Pasteur Luka na ko asali. Après si biso ba fufu na tanga confinement donc moyen te. Donc nzamba mona e apambola e nzambe akanisela ba na libota na mobimba. En tout cas vraiment toza ko sepela. To mona kanga na ba télévision, to mona kanga kaka na banini, na ba téléphone, na ba kolomboka ndinga kabela ba kolomboka. En tout cas ye moko penza kiti na kati ya Berea, na kati ya Yovi. Apesi ba Congolais. Apesi ba Congolais. Donc batani te école te apesi ba Congolais. Na ba Zimbabwéen, ba Zimbabwéen, na ba Camerounais. En tout cas comment nzamba pambola oya ebele toza ko sepela. Est-ce que maman moni pasteur mo apesi eloko? Merci beaucoup, pasteur. It's not Congo, this one is Zambia. Merci pour cette aide qui nous a aujourd'hui. Merci pour cette The most beautiful. On va assumer tout. Natasha, Mama Natasha. Sister, tala como na suki za na TV. Monique de Faut dans
histoire, qu'un homme de Dieu puisse vraiment assister le maman congolaise dans un modèle Oyo, en tout cas vraiment. Pasteur Alpha Lukaou, un modèle à suivre pour un homme de Dieu congolais. Merci. Justement, le loba pour Badon Oyo Zui. Zamba pambola papa Alpha Lukaou na o asali pona biso ba mama abakisela e ezangi. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci. Quel beau soma munyoso Zamba pambola. Merci beaucoup, merci. OK. Ça va bon. Tout le terrain, on prendrait. Donc merci Bingi Alpha Lukaou. Ah oui, ça coule à flot ici, comme vous l'avez remarqué vraiment. Ah oui, l'ambiance est à gogo, l'ambiance est à zimit. Ah oui, la Congolaise a retrouvé son sourire grâce au don de l'homme de Dieu, Alpha Lukaou. Eh bien voilà, coup de chapeau à ce géant pasteur, coup de chapeau à ce grand monsieur, pasteur Alpha Lukaou, Oyape Subiloko. Pasteur Alpha Lukaou, merci mingi mwana ngazamba pambula yo azongi sebele na oyo kanisi veve oyo Nzambe apambula yo azongi sebele. Merci mingi papa. Merci beaucoup, merci. Ya topesi Pasteur Lukaou, merci penza, merci a mingi Nzambe azongi sela yo ebele pona kokanisa biso okanisi biso na moment o penza. En tout cas Nzamba kanisa la yo ya mingi. Merci beaucoup. Nzamba pambola moto Nzambe et azongi sese ebele. Merci beaucoup. Pasteur Alpha Lukaou asali kokanisa maman congolaise, maman moi liloba. Na sepeli mingi na pesi papa Alpha Lukaou mbote mingi na sepeli asali pona koya kosunganga na pesi merci Nzamba pambola ya basesu ebele. Merci. Na ndenge a prometaki ba congolais topé ba congolaise nyoso awa na kati na Afrique du Sud ke akopesa biloko ya kolia. Omoni awa toza na kati ya Joville bomoni bato baza ebele pote ba pesa bango biloko ya kolia. Prince Azawana tomoni ba sali nyonso ya Pasteur Alpha Lukaou. Bonjour maman. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Promesse au pesa ki ba congolais topé ba congolais na moni bo réaliser ngo tolo banini to ba bravo na Pasteur Lukaou ba congolais tout ba sopele ba faire moi message na ba congolais. En tout cas gande na yebisa ki bino mkolo wana ke kotokoleka biso moko tokoya kotikela bino biloko. C'est ce que nous avons fait. Nous avons respecté notre parole. Toleki na bandako, to tiki biloko depuis to bandaki awande tozoya kosilisa. Donc pona lelo to silisi Pasteur Alpha apambama et encore. Depuis 7 heures, toza siko presque 15 heures moins vraiment félicitations batin belé. En tout cas, de 7 heures à 15 heures, c'est pas une blague. Hein. Pasteur Alpha, il est à bénir. Bandeko, je vous en prie. Bopambola kaye parce que en tout cas ce n'est pas donné à tout le monde. Bolobaka o Pasteur Alpha tikaka biso atala ka sud-africain lelo penza ye moko akitaki na Yeoville akitaki aye kotala makambo la bino. En tout cas bo prier mingi pona ye. OK, merci beaucoup. Toi pas prince hein? Ya toza kaka ba congolais belé maman message hein? Na sepeli en tout cas Nzamba pambola pasta. Apambola ye. Pasteur Lukaou. Ya bapambola Pasteur Lukaou bana nga bazolia nga pena kolia. OK, maman message. Na sepeli merci vraiment Pasteur Lukaou Nzamba bénir yo na jeloko au sali biso vraiment God bless you na oyo ko aider biso pour le moment toza na makambo Nzamba bénir yo. OK, maman moi message na Pasteur Lukaou. Oh en tout cas Nzamba pambola e mingi Pasteur Lukaou umela abakisela o mikolo vraiment to sepeli kasi biso ba mama tala lelo yo sali signe moko ya kolakisa ke Nzamba azozala na yo en tout cas eloko na ko loba ke Nzamba pambola yo continuer ko sala bongo na bato nyonso bazana ba posa ezaka ko lesa biloko ya molimo te musuni pe ozolesa en tout cas abakisela ya mingi koleka amen. Ya moi message pour la maman na Pasteur Lukaou en tout cas naza mingi na respect na kolongo leloko pe Pasteur mona yo. En tout cas, naza mingi ya kolobate vraiment na pesi merci et pas Pasteur Lukaou na oya sali pour la population
vraiment nzamba pambole akende susu liboso vraiment nazoko koloba te po ezolekela ngai ma maître moi message depuis to tambolaki depuis 7h toza 15h sikoyo moi message na ba congolais pe na pasta azolanda biso vraiment calme ezali tosepeli encadrement l'équipe yenga azalaki mpona mosala encadrement mpo tokabola bacongolaise balela ye tout eza mpasi ya biso nyonso bacongolais baleli kaka mpasi azopesaka baétranger apesaka basud africain ebongo biso balelo emonani bango mpe bazwi epuis bazwi bango komema yango te eyelakisama eza kilo ya osaka eza ebele donc ipasa vraiment inchallah nzambe amona ye. Ok, merci beaucoup.